pa RJ ami pesaka. Jael na bolingo bomonaki expérience pa ya Christian Newman ami pesi. Siko Jael pa ya Mese Panzu, député national na kata France, a voyageaka. Alors Jael akoboya te. Ata lobe azwile ndaku na Afrique du Sud afutaka. Jael akondima. Isaje mobali ayaka ndenge Mese Panzu ayaka. Jael show na Mese Panzu naza sir et certain bolingo ekokende. Ekokende penza mulai, voire même tina kikoko. Jael show na Mese Panzu, Brian Panzu, bazo sala vrai couple. Mais na yebite soki Mese Panzu asepelaka na Jael, mais na ndimite akoboya pe Jael. Parce que Mese Panzu basi o asepelaka na bango liboso, fo zala ozalaki na Karine Mokonzi. Alors Jael show akangama na alaki na Karine Mokonzi. Ti siko ya kangama na Karine Mokonzi. Ata baza distance. Yami bale fo zala kitoko na succès, Jael show azana yango, toujours na sima Karine Mokonzi. Alors azali candidate munene paya Mese Panzu. Sekoyo Jael show yemoko alakisi ke azo kufela Mese Panzu na ndenga kosakana te. Parce que a créé histoire à lokuta. Deuxièmement, alobaka te, alingaka susu koloba te, ato fingiye, ato salinini, ata ya ye moko alobaka te. Ata vie privée na ye. Mais aye aloba histoire montée de toutes pièces na komba Mese Panzu. Bandeko, réponse mususu ezawana te, à part bolingo. Kolinga mutu ezape mabete. Jael show awa tombé amoureuse. A tombé très amoureuse ya Mese Panzu. En tout cas, ngai papa Robo na voté couple na bango na premier tour. Bandeko to voté Mese Panzu na candidature a PSI. Pona makambo ya Grace Temo tomitungisa te, Jael Shope asepelaka na Mese Panzu. Yango wana mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jael show asepelaka na Mese Panzu. Yango akreaki histoire wana. Mese Panzu azopesa candidature na député na poto na France. Bandeko tosangisa yango te na makambo etali vie privée oyaye na Grace Temo. Azala na comportement malamu to comportement mabe na makambo etali bolingo. Bandeko to vote ye na députation na kati ya la France. Ezala Congolais ya Zaïre, ezala Congolais ya Brazzaville, ezala na Angola, ezala na Gabon, Africain nyonso en tout cas, oyo ayebi Mese Panzu, oyo azali na possibilité ya koparticiper na élection, bandeko ato sepelaka na ye to sepelaka na ye te, vote ye ezali très important. Pona makambo etali Grace Temo, bomitungisa te. Jael show asepelaka na Mese Panzu. Lokola Jael show akreaki histoire wana asepelaka na ye. Bomona ngo te impossible Jael show na Mese Panzu bakokolingana. Surtout bomona ngo impossible te ke Jael show akolinga Mese Panzu te.
bolongola ba ide wana. Jaël Show akokipe te ke azalaki na grâce temo abalaki grâce temo. Ata Jaël azobimisa ngo na monoko na ye akokolinga mese panzu te wana maloba wana ebanda ava biso tobotama. Ti mokolo biso tokokufa, ti mokili kokoma na suka, batu babandoloba kaka yango. Bolingo mingi eza bongo, batu baloba na kolinga mutu wana te. Bamisusu na kolinga ye te azali mobali ya kamarade nanga. Me bozo tala na internet awa, ndeko mwasa kufi, pa meme 7 mois, mobali na ye basali mariage na kamarade na ye. Boko kanisa balingani tangu ya kufi na 7 mois wana, basali pe mariage. Me tangu mususu balingana ki deja kane. Mena munoko na ye akoloba, akoki kolinga mwasi mobali ya kamaradi nete. Donc, eza modèle bongo. Me bino bokokamwa. Eza pe bakamoko wana te, eza ebele. Na minicho pe na zoloba, bino ba o bozola nanga, boyebi bakawana. To na minicho yo, yomoko ozo vivrango. Yango wana, Jaël Show oyo alinga koloba te, soki ayaki po loba. Ayaki oloba parce que Mese Panzu mutaza ko intereseye. Grâce temo a interesaka ye kaka po na contre Karine. Grâce temo a interesaka ye po grâce temo aza plus influent, plus sollicité que ye. Grâce temo azali na leadership koleka Jaël na bamikolo. Yango a interesaka na ye. Mais Mese Panzu soka lingi Jaël Show. Jaël Show akondima. Ako sopana te. Jaël Show ako memango na bakalikil po asimba touche te. Ako sala tout neti azoboya Mese Panzu mazolinga contact ekatana te. Bien sûr alobaki na bino numéro ya Panzu Gucci a blokaki yango. Eza toujours ba technique. Akoki ne ko bloquer numéro. Mena sa motema akoloba boy. Soko azolinganga ya solo lokola voyageaka akoyata na Cape Town abengi ngai. Ekozala bongo. Alors Mese Panzu pe akosala ngo. Akokokende pe na Cape Town abengi susu Jaël. Jaël pe aboyi na ye koyamba. Obi ayambi akati susu abloke. Mese Panzu akokoleka na ba image alobi aza na Cape Town. En tout cas, Jaël bisikaza mutema ekobeta. Akoloba ameka susko bengako. Awa na bloqué ye asomba carte mususko. Voire même Jaël akoko sala leka par hasard côté hôtel wana po Mese Panzu abengeli susu. Ye asilika susu aloba yango zo bengela nganini. Simananga aloba bon. Awa pe telefone zate ozo filme ngate. To solola nanu na yeba be intention na yo olingi nini. Na grâce te mokoki te. Akoluka sala méthode tout. Mais na kacha mutema Jaël asa kufaki na minute pe na zoloba aza ya kokufela Mese Panzu. Alors Mese Panzu akolobaka ko alingi. Sima Jaël place wana akoyebake awa tokutani face à face. Soki na raté ekokoma longue histoire. Soki pe na mipesi na sopani. Alors Jaël Show akomemango susu na bakalikil mais bako continuer kokutana. Akozala prepo soki yindi akoyeba ndenge ako défendre. To Jaël abando préparer. Mais tangu Mese Panzu modèle akomemaye soki silise mayele. Jaël Show akobosa na grâce temo. D'avance ayebaki kutute, ayebaka kaka grâce temo devant caméra. Yango wana bandeko oyo bozo silika. Pona Mese Panzu aye asakani na grâce temo. Ye asakani te basakani bango mibale. Mebo kitisa motema Jaël Show akufelaka Mese Panzu.
Monsieur Panzu na Jael Chope na moni Erosimba. Bazali milai ndenge moko. Jael Cho azali boyebi ndenge aza deja. Monsieur Panzu azali incarnation ya Ofuti Bwani. Bien sûr, na yebite soki Ofuti Bwani asala pe boye na basi. Mazali na apparence ya Ofuti Bwani. Nazo regrete kutu ndenga zo kende ko tisa suki na Turki. Na yebite soki na suki akokoma lokola sakul to akokoma lokola na yebite nani ou bien akokoma na suki neti ya Vagu Dioma Mbenga na yebite. Me nga nazomona na libandi wana na costume wana azopesa bien po azala mobali ya Jael. Azobima Ofuti incarnation ya Ofuti Bwani. Yango wana Monsieur Panzu abongi ebongi to vote ye. Parce que soki to vote ye wana etali vie privée, vie amoureuse na ete. Metali moko ya biso akomi député na France. O sepelana ete moko na biso abakisami na ba député otozalaka na bango na France. Akosala kaka likambo moko pona bandeko na biso o baza na France. Soka sali yango na voie normalité lokola pe asalaka ba mayuya akosunga bandeko na biso na mayuya. Eza mabe na mibeko ya l'État, mais esungaka pe mwa moke. Parce que même l'État oya kosalela bango pe bakosala mayuya na bamboka na biso eza mabe mesungaka intérêt ya peuple toujours. Yango wana bandeko candidature ya Monsieur Panzu, Brian Panzu, bo ignorango te, bo boykotango te bandeko. Pona makambo etali bolingo, bozolo bango bino moko ako continue kolinga na Congo Zaïre. Soki ako continue kolinga na Congo Zaïre, eza teke ayina ba Congolais ya Zaïre yango azolinga. Non, ezali modèle ye alingi. Soki pe alingi mikolo na Congo Brazzaville te, ezate na Congo Brazzaville aboyi asambwisa bango to kuna balinga kete eza nango bongo te. Parce que na Congo Brazzaville sa linga pe. Alors ye moko yebi tina zolinga. Ba Kongola Brazzaville soki pa lingi, soki koswana bakoswana. Bolo bateke aye na ba Congolais Zaïre po bango ayebi ndenge bazali oya Congo Brazzaville bango bazalaka na makambo wana te baswanaka te. Non. Soki bokoti na ba site ya Congo Brazzaville bokomona ba discussion ezalaka mingi wana makambo bolingo na makambo ya ba mosinzo. Soki na kosi botunela ngai ata ndeko na biso mwasi Mikael Muntwari. Non, nan, comment nani? Bon, kombo ekimi na kena yana ye. Chimène Muntwari, oui, Chimène. Lembisa ngai Chimène na ndenge na tangi kombo ya yaya na yo na kanisa tika biso na yebite so indeni. Po wana tozalaki bepoke ya génération moko na biso. Alors, sikoyo botuna ta Chimène Muntwari akoyebisa bino na ba site oya lekaka. Batu balekaka kuna basalaka nini? Makambo ezalaka kuna ya mibali, ya mur, ya bilamba, ya makambo ebele. Donc, culture eza na Congo Brazzaville, eza nango kaka na Congo Zaïre. Moi différent muke esala po France CFA mute changer sa batu ba caractère. Bazape na torite ya ku protéger France CFA o bango bazanango. Parce que na Congo ezala Zaïre ezala franc congolais, en tout cas baimonaka modèle kendeke yango te. Yango bino sikoyo oyo bozali wana bo vote Monsieur Brian Panzu.
vie amoureuse na ye o baza desi problème eza te. Comportement na ye ba o bayini ye problème eza te. Mais bomi tongisa te Jael Show azokufela mese Panzu na ndenga kosakana te. Jael Show moko kakoyo mese Panzu azolangwisa ye na ndenga kosakana te. Et puis mese Panzu soka zuye azwi Jael bandeko bakobala na oserie pe bana mibale wana mese Panzu akobokola bango. Bokanisa te mese Panzu soka lingani na Jael akobwaka Jael akosala lokola na grâce te mon nom. Jael na bolingo bomonaki expérience pa RJ amipesaka. Jael na bolingo bomonaki expérience pa ya Christian Newman amipesi. Siko Jael pa ya mese Panzu député national na kata France a voyageaka. Alors Jael akoboya te. Ata lobe azwile ndako na Afrique du Sud afutaka. Jael akondima. Isaje mobali ayaka ndenge mese Panzu ayaka. Jael Show na mese Panzu naza sur et certain bolingo ekokende. Ekokende penza mulai voire même tina kikoko. Jael Show na mese Panzu Brian Panzu bazosala vrai couple. Mais na yebite soki mese Panzu asepelaka na Jael, mais na ndimite akoboya pe Jael. Parce que mese Panzu basi o asepelaka na bango liboso fo zala ozalaki na Karine Mokonzi. Alors Jael Show akangama na alaki na Karine Mokonzi. Ti sikoyo akangama na Karine Mokonzi ata baza distance. Ya mibale fo zala kitoko na succès Jael Show aza na yango toujours na sima Karine Mokonzi. Alors azali candidate munene paya mese Panzu. Sekoyo Jael Show ye moko alakisi ke azokufela mese Panzu na ndenga kosakana te. Parce que a créé histoire à lokuta. Deuxièmement, alobaka te alingaka susu koloba te ato fingiye ato sali nini ata ya ye moko alobaka te. Ata vie privée na ye. Mais aye aloba histoire montée de toutes pièces na komba mese Panzu. Bandeko réponse mususu eza wana te à part bolingo. Kolinga mutu eza pe mabe te. Jael Show awa tombé amoureuse. A tombé très amoureuse ya mese Panzu. En tout cas, ngai papa Robo na voté couple na bango na premier tour. Ndenge mese Panzu ayaka. Jael Show na mese Panzu naza sur et certain bolingo ekokende. Ekokende penza mulai voire même tina kikoko. Jael Show na mese Panzu Brian Panzu bazosala vrai couple. Mais na yebite soki mese Panzu asepelaka na Jael, mais na ndimite akoboya pe Jael. Parce que mese Panzu basi o asepelaka na bango liboso fo zala ozalaki na Karine Mokonzi. Alors Jael Show akangama na alaki na Karine Mokonzi. Ti sikoyo akangama na Karine Mokonzi ata baza distance. Ya mibale fo zala kitoko na succès Jael Show aza na yango toujours na sima Karine Mokonzi. Alors azali candidate munene paya mese Panzu. Sekoyo Jael Show ye moko alakisi ke azokufela mese Panzu na ndenga kosakana te. Parce que a créé histoire à lokuta. Deuxièmement, alobaka te alingaka susu koloba te ato fingiye ato sali nini ata ya ye moko alobaka te. Ata vie privée na ye. Mais aye aloba histoire montée de toutes pièces na komba mese Panzu. Bandeko réponse mususu eza wana te à part bolingo. Kolinga mutu eza pe mabe te. Jael Show awa tombé amoureuse. A tombé très amoureuse ya mese Panzu. En tout cas,
ngai Papa Robo na voté couple na bango na premier tour. Bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna ngate soki nini ya kitoko yo mutolobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kotoyo bachinois kotoyo bendie kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton. Tala yo ozoloba Papa Robo olie yango longoli maske me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.